www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tomine la gangolo na osana kembo alege moyo lele poto na osana kembo alege na pesi mbote na baoyanga babi balinga Paola Schengen elon babi moso nzamba zo ata kokela inane ya bien inane ya bien babi nzambe so apesi yo likabo fosa lelango tomona na bapoto abato ba passion na ba 60 ans basi mibali nde 75 ans 70 bazwi passion benga na zana fona saila likabo fona saila eloko na ngana sala ona linga ngo pe na sepela na ngona sala ko informer ko pesa information na bandeko o bazana posa ya ba information ya bandeko bazo sala ba base na kati ya kini babi mo sonza mazwata pour messana on kaka to kaki glow langue pe il fallait baboma bafutaki mbongo et pas héritier Karine Mokonzi pe bakabona na mobali nolita asalaki émission akende koluka centimètre pona kotuna vraiment so bazala na Karine Mokonzi obi bazala sute pona lande pe ba émission bande comme so balobi ke eza na kaka base bazala na ba mosi na mobali te eza ka base en tout cas to yebite so eza bongo sans plus tarder nazo yamba invité na kati ya plateau na ngai yawa na benga ya partie ya kine na benga yende mutu ako informer biso makamba glow line so eza ya solo. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Allô? Boni? Bonjour, Paola Schengen. Ah, bonjour. Solo. Ok. Oko se présenter pour na bandeko bazolanda na internet baye basona zana na plateau nanga. Ouais, donc c'est René Abir et le Mandela de la presse, le porte-parole international de Karine Mokonzi, la baronne. Donc Minga Rolobezate avec un partenaire idéologie. Bon, nous avons été belete. Première question nanga pour na monaki ndenge ba agresser ndeko na biso glow langue. Azo sala ba émission na ye pour na problème que banga ba boma et tout ça. Alors oh là là. En tout cas, pour comprendre le problème, il y a ligne, problème à réseau. Oh là là, problème à réseau. Problème à réseau, babi kininde, problème à réseau, ma casse. Oh là là. Na pesi mbote mon vieux Coliville, babi Coliville na kati ya Luanda, PDG Michon Bongo bambote na yo. Emmanuel Sterling na kati ya Angleterre, bambote mon vieux Dizzy Tambwe. Kuluta baleki bambote Jazz de Parico
Bambote. En tout cas, namoni problème eza ya réseau. Napesaka conseil na bandeko na biso bazosala base. Bosala na ndenga bien, bosala ba base na ndenga bien. Ndeko na biso pe Glow Lang. Sala ba base na ndenga bien. Po base wana oyo sali en tout cas ezo toucher pe bato. Comment hérita ko tsa 30 000 dollars pour babomayo, pour basalo mabe, pour porter pe plainte te, il faut porter plainte tant aux les kana émission, aux la sape be preuve. Bande ko pa ba comprendre parce que biso minga ba côté ya malil. Ba bina mboka sukala na nkati Angleterre, ba miso bandimi yango te, ya ba bieza na okaka base. Mais Schengen na ndenga conseil linga osala base na ndenga bien. Poza na yo mutaba base sala ba base na ndenga bien ko diembela na ba musicien pe na ndenga bien na ndenga mabete parce que caché wana o bimisi déjà ke banga ba bomayo et pas héritier watanabe atindi bato ba bomayo ba botoli yo mbongo tout ça ba beti yo okepe ko funda na la police te ovandi na yo ozwa traitement aux 8 ans ya kobenga bandeko na biso ya internet ba collègue na yo ba kosala émission na yo mais aux 8 ans ya kokende kozwa soin na yo te aux 8 ans ya kokende ko porter plainte te ndeko na nga kosakana na vite vie eza kaka moko vie eza kaka moko Glow Lang conseil na kopesa yo yangwana ndeko na biso azongi lisusu alors Nadia, et je pas tu hein? Oui, na comprendre. Téléphone dans la Zela. La Zela n'a pas donné le numéro mususu, mais la téléphone a marché dans la WhatsApp. Ok, ça va. Nga pe na osala ka émission na opesa ka conseil na bandeko bazo sala ba base. Est-ce que so pe Karine Mokonzi libala wana eza pe ayeta zo sala ba base pona ko embrouiller ba fan na ye ezo sala pe kitoko te. Ok, ça va. Yo sala yango benga ngai. Soko pe libala Karine Mokonzi eza bongo te na centimetre ozo kwambrie ba fani na yo ezo sala pe kitoko te. Ezo sala kitoko mingi te e bongeli kozala muto ya vérité sala base na ndenge ya vérité e ke sunga yo e ke memo po musika ke yo le kaka na balokota na ba TV. En tout cas ils ont ça là bien te ngana zakana pona kopesa conseil na sepela na misala na bino bosala ka Glow Lang Karine Mokonzi bosala musala na bino kitoko makasi boza vraiment ba combattant na kati ya internet bosala vraiment musala alors na kota base na linka bo bongisa parce que ba artiste baza na kolo ba utundeni baza batu moko yo bazo porter un plus makasi na kati ya monde parce que ba producteur ba mona na po ba produire bango jamais producteur ko bima po a ko produire chroniqueur ou journaliste a ko bima te po asa na place ko betsa o musique te mais ba artiste na biso producteur a mona na po betsa e musique a ko memaye partout en plus pe tango bazonga toujours na honneur ya mboka bazonga toujours na honneur ya mboka ngana olinga vraiment bo pesa beaucoup de respect na ba artiste bozwa bango kaka bongo te po ba pesi bino privilège ya koleka epai na bino bo posa bango ba question bozo kosala musala moko bien sûr mais so totali bien artiste aza toujours likolo alors elo nangana lobaka kaka yangwana Glow Lang sala base na ndenga bien Karine pe sala base na ndenga bien parce que ba base na bino le moko ezoko blesser ba fan ya ba artiste ezo sala vraiment kitoko te ezo sala bien te bo sala ba promotion na ndenga bien omoni so ozo sala pe base na yo artiste na ndenga bien artiste ofongolo mutema ofongolo ba porte mageki boloba ke ba artiste baza ba ingram ezande na ndenge pe oyo kosola na artiste po akoka ko considérer yo na kati ya mutema na ye pe na musala oyo ozo kosala ngana zaka wana Paola Schengen babi mwaso nzamba zwa ta kokela inane na zaka wana pona kosunga bandeko
oyo bozo kozanga vraiment ba artiste respect bozo pesa bango valeur te pona nga nakolinga vraiment bopesa ba artiste beaucoup de valeur ata balobi ke tokomokoma na fin du monde mais quand même respect faut ezala pona moni respect za susu te kobanga mikolo ezala susu te kobanga baleke ezala susu te kopesa valeur ya ba artiste ezala susu te tolinga vraiment tozongisa respect na biso kibokoko na biso tozalaka nango na tango ya kala en tout cas non, en tout cas ekezala bien makasi pour Congo ekende liboso j'espère que bosambelaka pe nde bolobaka bosimba ba bible bosambelaka na ndimi te ke na bible ezoloba ke bomankaka pe bato ba respect bozangaka bato oyo nzambe apesi bango likabo na bango respect na ndimi te ke na bible eza bongo. Bon, ça va, j'espère que boyoki message nanga na tiki bino. Merci beaucoup. Na batnews Orlando information oyo bye. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision à TNT, décoder à TNT, bolanda de Boss Brother TV. Mais bondi melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que binomo bomoni, collègue nanga bodo a PCli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. www.poto.com